Mbote na balandi nyonso ya Vision Hits TV. Lelo lisusu mama Nelly aye liboso na bino. Tango mona ki bosepelaka. Na yebi ki bolobi mama Nelly se ke liboso sije moko ya sika. Aye liboso lisolo moko ya bien. Kaka ndenge bomesana koyoka masolo ya kitoko pala ngai mama Nelly. Kaka ndenge bomesana kozwa ba conseil ya bien. Et pas maman Nelly na mibali na basi naza wana pona bino nazaka pona basi te nazaka pona mibali te wakotela ka mibali te ngala lobaka pona biso nyonso toyeba kozwa maeli kwa ndenge ka balobi bosani te Papa Hits TV Papa Hits niskozali na peso ba mbote belé mon boss ya bino bozo ba boss bino bozo na ba boss nga mama Nelly nazala na boss mon boss wasala nga nazala lelo baninga bakoma na mama Nelly akoma boya akoma fia kwani parce que nazala na boss moko ya bien asokipa nga bien taka santé ndenge ezali nazolia bien naolala na place bien nazolata bien pona mon boss Papa Hits papa mo beaucoup pété papa mo akangela bala motema te te ba boss na bino wana makangela bino motema te nga Nelly nakutana ka toujours na ba boss a bien ba madame a bien na seki pona kokanga kanda te tango na sekaka esala nga bien bo santé la pesi bino nyonso balandi na ngai o nyonso bolandaka Vision Hits TV bisika bozali na bandako na bino partout dans le monde entier la pesi bino nyonso mbote ebele esika bozali oyo nyonso alingi komona mama Nelly alingi kosolola na mama Nelly alingi koyoka mama Nelly omoni kandi ovandi liboso etando na oyo ya ike wana na coin omona mwasi mo boye finaka wana soko fini wana okomi abonné s'abonner massivement po botalaka mama Nelly bien lelo na ye kolobela likambo ya rapport sexuel. J'espère que boloba mama Nelly solo la libiso li solo wana. Oui. Na solo la na bino li solo wana. Mais omoni makambo ya mbeto ezonga kaka. Ezonga kaka pourquoi? Mateya wana ezonga kaka. Atoke na l'église, atoke na banini association mobe bateya ka bato, ba concert ba mama, okuta ka onga na nina loba ezonga ka toujours. Pour la nini ba défaite ezama makasi na makambo ya rapport sexuel entre biso basi entre mibali biso nyonso tozala ba défaut wana na sita loba na bino omoni rapport sexuel pour na kosala ngo bien pour na kozala bien na mama surtout biso ba papa faut qu'on lia bien on lit vraiment très bien au tondi aux bien. Faut aucun rapport sexuel na maman au monde qui osa ok okoyoka ba fatigue te parce que ça mususu alete abima ki tongo ake musala azupe contre ta ko lia mais là oyeboye ozoluka kaka olala na mama siko ba fatigue ya nyo sozana ngo oyebi ku ya liboso la yaka na vitesse moko na kolobo kolongwa wapi okolongwa ta aéroport andine makolo ti zando vitesse yaka nango taka olongo ya rapport ti okoma zando obi osali combien de kilomètres sikoyo taka eloko abongo ezobima na nzoto na yo lere ebimi soko oliaki bien te osala nini okozala kase okokoka kuta tatsu ya mibale te okokoka te sikoyo soki ezali na mwasi oyo ya ndako akokomprendre mobali nanga kende mosala bon asalaka mosala makasi ya mosu asalaka boye asalaka mwasi ayebi osalaka boye akokomprendre yo kosuki na moko wana ebongo bino bao bobima ya libanda bolingi 5 femmes 3 femmes 2 femmes oyo anda ko comprendre ebongo libanda ko comprendre jamais
Il y a un besoin commissaire. Il a dit que tout ça rapporte sexuel. Il faut commisser place il y a l'ingak. Alors c'est pas la mort. Tu es bêtise moi quand on a canet ah avoye pas là. C'est que les cas qui côté moussous. Au les cas bandila moussous. Mais or que yo uti musala. Oza ya kolemba. Jamais. Oko koma na ba 2 coups, oko koma na ba 3 coups. Hein? Bino pe ba yaya. Hein? Ba maman. Ba jeune fille, ba jeune maman. O bozo zoka mibala batu. Il faut me comprendre na bango pe. Bonika ko mema bango na ba 3 ba 4 ba 5. Bazaka pe batu. Il faut bazana souffle ba yeba ko pema. Le mususu ayebi ke lelo na ko partager na maman na ndako te. Mais aye pa na yo, hein? Wa bo solo mwa muke, alongola mwa moko, hein? Pour za soulager. Mais yo meme na 2-3. Papa, bazo bomande yo. Yo ndozo kufa. Yo le roké kuna ba meme na ba 2-3. Olwa ke au moins na nganda, amasi na ndako sa nkala ba moko na 6 posa te. Oui, aussi ça posa te. Mais kuna o ke na ba 2-3. Aussi ça posa. Mais là on comme pe la 3e fois ngo. Mayebi mai soute comme mon pépé. Mais ça faute et à ma bé pas na yo mobile. Et ma bé. Nga maman Nelly. Tina te ya bino boyi. Nga pe na zala ba conseil na nga pe na ba docteur na nga o ba lem suto solula. Na tamo boyi ngai nzaki mutu oyo pour ça njoto ya ndoza nyos ezaka na tamo ko za bon. Mais na kuta docteur na lobi. So bo vana mbali bo coucher na mbali ko ngo forcer te. So mon mobile no abechoka kuma ko. Alobe okuka sute tikai. Utiki e bongo parce que eza bongo. Soko lobe forcer ye. Mayo yaka na sime yaka na ngoza na vitamine T. Zana vitamine T. Parce que zo forcer. Ezana encore léger. Mais mai o abeta ki yo ko aliboso. Ya ngwana énergie na ye. O mona mai e bima na sentiment na kilo OK. So que zape bo sala mwana, bo sala mwana jolie fille ou joli garçon. On veut que batum suba ba Nelly. Mateo de ote abisoti. Ozongela ngoli susu oui. Na koko loba na opesa matea mais elle el kamobo moi na zongeli bino na buku mobo na sina te bino kala boyoka. Moi na zuka poana na zongisia. Peut-être yo oyoka ngo mais kumsusu ayoka ngote. Peut-être yo olalanga la ba chaîne wana oyo yebi. Mais la chaîne oyo matea na na ba yoki ngote. Pebile msu batu ba ola nga na Vision ITV. Na ba yoka na ngote. Po ba lingala bango kota ba chaîne msusu te. Mingi na lo bala ba papa. Papa. Yo mutu zaka soifé ya nzoto. Conseil on a pesa yo soko landeli ngango olandi yango bien. Ozala erreur na vie na yo. Atozala 50 femmes, so ozo respecter ka nzoto na yo. Moi ça a poussé on a le corps sauté. Okola la peine à 3 femmes. Mais oh beti un coup. Même so beta qui on attend. On comprend. OK boulot. Même si boulot n'est là à 12h, 13h. OK, pas deuxième femme. Bon, vendi, 15h, 16h, au bêti koumoko. Au moment où on a payé, au bimaka, fox, nous avons ça qui attend. Bon, quand il y a bino, oye na yo bengi moi, la petite à quartier, on a bobengaka. Beaucoup de l'aime sur 19h. Bon, vendi peut soleil papa, 20h, 21h, bokeh. Moi, là, ça. Au moins, quand on a la force. Pourquoi? On a gérer, on a péter na yo, ta et vivre.
na batana bekar wana ozosala il faut koliaka bien faut pe komelaka mai ebele j'espère na sina yebisa bino likambo ya mai oyo mibali na yebisa bino likambo ya mai oyo nazongela yango lisusu po mosusu aloba te neli azongela kali mate ya moko eza mate ya moko oui mais eza conseil gratuit mpo na bino ekoyede nga na oloba parce que nga mpe nasunga oyo anga mobali oyo anga mpe mobali akoma na lefete nga mona yeba nini na osala nasala boye nazongisa boye mpo nazala ndenge ka nga nalingaka azala ocomprendre na ye sikoyo mpa na biso bamama mama ye toyebaka mpe obatela mibali na biso ko wana ndako moko ya kitoko bona chambre moko ya kitoko mama pourquoi poyebi odécora olingi otika chambre no bizarre pourquoi mama nde asalaka mpo mobali azwa soif omoni mbetu kaka ya pamba mama ifo oyeba kobongisa mbetu eza na de sorte ya kotanda mbetu tobongisaka mbetu totandaka mpe mbetu soki oyebi kotanda mbetu te tuna balakisa okotanda mbetu eza nini soki mosusu bayebi na bango tanda mbetu te obongisaka nde mbetu motandaka mbetu te moto atandaka mbetu omoni papa leka auta mosala so akoti ata azali na besoin abimaki de libanda me leka talika modele mbetu eza abi te napema na mokie ebongo nsima na okende pa peti wana mokala papa mati akoti likolo ya mbetu aopema yo mama osani parce que ndenge olinga bima ala obima po ake obimisa mwa moko aza nango na mokongo mais yo ifo luka obimisa abimisa yango epa na oti osala nini yo mama oza mayele na ndako na yo ya libala osala nini papa leka mati likolo ya mbetu azopema oye wana atake mwasi ate ezalaki na moi ate ezali na poko mwa robe mombo ya mokuse ya petepete oyeba jare yango kaka mwa robe mwa mokuse ya petepete kaka oyo papa leka afungoli miso atali boye epesi eposa yo mpe fo bandaka papa eza te kaka papa sengaka oke mama ye na besoin ya rapport sexuel te papa mpe koloba te mais yo mama il faut banda papa le papa lali yo ye ofungoli eve ya bouton obimisi tshombo na yo po ezaka ya ye te ezaka ya yo nzoto na yo ezaka ya ye papa nzoto ya papa ekomaka ya yo mama okokosaka nango aire nyonso okokosaka nango bisika nyonso yo lingi obimisi tshombo na yo papa obandi komanyango omanyango leo mo bope ogangi na micro bandi koyemba na micro esala bien omona papa tazali na ide mo boya obima libanda ok sute le yo manye tshombo no manye tshombo wana oyembi papa oluka kaka verse osakani na ye yo ngaka papa sibo yo pe siba papa ti mama ne ko sakani na tshombo papa sakani na tshombo papa kokisa sentiment na ye yo ngaka papa sikokisa ya yo poani yo pe so kokisa sentiment na ye esali bien mo abima libandi ezate abima libandi ezate avanda boy na msoza msa ero fana kindi pa petit na obenganga atakabi ero pele msusu madame na ngasa bongiseli ngai to ya kolia nini
nazonga na palais là azongi palais akuti mama moi kilote na mukie moi sengle vandi na Hollanda munika kokota okota parce que petit na lem so Hollanda et petit na Hollanda petit na pola tela ke bilo mi pousser bongo yo soko la telo comme pousser na ndako na yo et ça na nini e bomona nini e na ndako na yo okoleta ndenge olingi pourquoi pas eh yo comment kanga makala maputa eh ka eloko moko mutalia 100 ans te là mo faut changer ke goût ya pe pona bien na yo mama oh vraiment lelo ngala yaki pona lobela bino yango wana ase ming ba benga ba téléphone ba olila tala mosina nga boye elelele so na koma ko bima libanda ya focha mosina nga so na koma boye eza focha mosina nga kuna pe basi bala so nga koma boye pona posa mobali yo na ndako mama papa okomisaka mwasi esika lingaka te so aza mwasi makama be akobima mpe libanda ko tricher pourquoi pas tricher yo kenda mosala te oyebika mwasi no ke wenje oyebika na wenjana akobetaka subira mo boye moi 30 minutes azongi mpe aza à l'aise basi basoulager na mwasi mabe basoulager moi 30 minutes kaka leur pa uta wenje abi lelo wenje pardon biloko emataki donc na baluki na luki naoki na mutu passe wapi bauti kosoulager leo mwasi papa bino pe boye bakosoigner basi na bino anda bino pe ba mama boye bakosoigner mbali na bino anda parce que tant yo zo kokisa posa mbali wa bimalibanda te yo pe papa lero kokisa posa mwasi na bimalibanda te so lelo to comme mona na balimana lem mibale bakangami na ndeni parce que papa zo kokisa posa mwasi te mwasi donc mwasi omonela ko sala ka posa mwasi te la mo boy mwasi baya kana okoya pe bosenge na kasi donc a comme préféré akene libanda ayemba ne na bachombo azo ba sentiment na ye azongi na ndako avandi na ye yo soko ye osala na ote yaza na ye déjà azo na ye soulagement on a mwasa ya mabieni wasa zwaki na ye yo tolobi mama yo musale kai makasi na de papa tika na okaka musala oveme komo bomana ngomko yesa uchozwa na esula na sekala so ngale mfu na lekana na betando na bino ike pona ote ya bino maloba oyo mate ya oyo ekotaka bino yo mama ozuta olanda nga yo papa ozuta olanda nga changer na moi muke papa vous avez 3 femmes 4 femmes 5 femmes et le bino ngolote tebi ke oloba kuna la mususu asala eloko boy madame na nga sala eloko ke eloko ngo yanga nezo boma ope le kozolanda eloko wana yanga nezo boma ope donc toyeba moi ko changer o nyonso alandi mama neli merekani na conseil o nga la pesi bino soko changer mon ke eza bien moi ki yo mo benga nga Aneli, en tout cas, merci beaucoup pour le conseil au PSA. Youpi maman, ceux qui s'occupent de la chambre, il y a pas soigner chambre. Et si vous avez besoin de papa, il faut la propre. Ils en ont zambate, côté au pantalon bois qui boit, côté lambeau bois qui boit, côté nini, na likolo mbetu, quand vous la mukaki, au kiti, papa qui musala, au royaume entendant que ce que que papa zoni là que soit 19 ans, il faut côté, allez, au popoli, piu, au thé, au ngumbi, au côté ici. On est à côté mbetu, tu es à côté pongi sambetu. Tandambo comme il faut. Décorer mbetu na on a badra na yo akitoko. Par exemple, badra msusu, ouais. Au décorer vers mbetu, tu sais. Mélanger à ba drap ba pembe na ba rose
otandi mbetu na ona okotana drap pembe ozwi drap rose ngumbi yango odessiner yango mwa cœur mwa nini otie na mbetu mole papa okota ye pete mama osenti bino nde bokendana na baflat tokendana na baflat ti nakoza na longo na mboko na vagina mboko mosoki ofuta flat moko leko okota na chambre wana façon bafille de chambre badekoraka bachambre ya flat mona nde epesa sentiment soki osala yango ezala na ndako opesanga raison oloba mama Neli ya mama Neli ozali no na raison mama Neli ozali veya na raison opesanga raison nasepeli mingi na baye nyonso boza kolanda nga na etando ya ike Visite It TV eza chaîne moko ya papa It mon boss mon boss yo so okumisa boss no tenga akumisa nga boss na po boss na asala nga na zala ma Neli so bomone boitala ngemu ndiye mwa mke po boss na sala ka ya zala na pesi bino nyonso bambote oyo bomesana kolanda ngai na pesi famille na ngai mobimba famille Merekani mbote na pesi famille Ilunga mbote na pesi famille ya Mokordon Nkombo na mwasi na emo mama Sandra na ba bébé na biso mibale na pesi bango bambote bisika bazali na pesi bino nyonso bandeko nango boza na poto na États-Unis na Europe na Asie o nyonso bolandaka ngai mama Neli na pesi bino bambote mingi na bosani te naloba na bino toujours mpe na bosana yango te agence ezaka moko Leli Pandu mama Leli Pandu yo moto oza na Chine wana na Dubai wana na Turquie oza na wapi oza na besoin otinda biloko na kini ekoma l'aise ezala camion ezala nini eza biloko eza nini ekoma l'aise na kati ya kini ata oza na mbongo otiango na masuwa te mama Leli Pandu otiela yango okomisa yango akodedwanele yango mpe kozwa biloko na l'aise après bokosolola masolo soki olingi komona mama Leli Pandu obengi ka numero na nga na kopesa numero ya mama Leli Pandu numéro na ngeza plus 243 89 338 47 plus 243 89 338 47 wana soko bengi eza na ina eza na deza eza nyonso ozwa mama Leli ozwa mama Neli ozwa nga moko ozwa mutu mutu ozwa nga moko soza besoin tinda biloko ne pa mama Leli Pandu ngane na contacter na mama Leli Pandu kozwa numéro ya mama Leli Pandu na bosani te bambote bele pa dodi dosha dodi nyame mobali ngambe mobali mo propre o senti so mobali oya na car okita na camion senti ke oui mobali ye dodi dosha nyame siko zene peso bambote trop na bébé na biso na pesi bango bambote trop bisika bazali na bosani te mwana nga moko Sephora Kasusula wana bébé chéri so na pesi mbote na pesi suna na pesi mwa bana nga nyonso o baza mboka libanda Christelle Bolingi na kati ya Turquie Jonathan Bolingi sikazali mobeti nef munene na pesi ba mbote sikazali Yannick Ndwami kuna na Lubumbashi na pesi mbote sikazali yana nga moko wana mwana nga moko osanga fierté na makofi so yena box wana okitiloka moko okufi mwana ngai moko ya motema na pesi ba mbote sikazali na Lubumbashi na pesi bango nyonso bao bazali na Bangola bao bazali na ba Dubai Yannick Merekani vangi na pesi ba mbote to na pesi yana na bosani yana ngati ba yana ngati ye moko Merekani pange na pesi ba mbote to na pesi Ari Moke Merekani na pesi mbote ya to sikazali wana za mo papa
tosala na kola muta salanga na yeba kokoma ese wa salanga na yeba kotanga po aya leki ba papa nyonso ya mokili nazala fier na ye wana papa na ngai napesi bango mbote nabosani te mo cordon pati nkombo na nsima caméra so bomona baimage ya kitoko pati nkombo boningaka na silisi mbala mokuse aleki ngulu akapene elengi olingo oyeba ye omona te ya komonana te bino bomonaka mama Neli bomonaka misala mo cordon osala napesi bino nyonso bambote bisika bozali nalobi na bino oyo nyonso bozolanda nga bosabone massivement na Vision Hit TV kandi bozotala ana otalaka na mec talaka na coin s'abonner ka pointer ka point oko s'abonner donc obando zo émission na leke ekoti yo zo yango eza to luka obenga nga mane lokoti émission tete monska so s'abonner donc komika ke soki nga na koti émission talinga mbama ezala bien mingi so sala bongo pozo sunga nga osunga biso nyonso tozo sunga bo s'abonner massivement apesi bino ba gros bisous bayo